abongisinga ata koma mbala vimba mtu reçoit za makangu nini yango yo kana tangi komuni na nzembo na amata s'il vous plaît batunye sibolinga nada nana moi rendez-vous mo benina beta tout pour babeta kaka nengene sa batunye sibolinga nada abonnez-vous massivement na Dada International TV Dada International TV Ebimi likolonde Panzi bino nyoso lusepedi Fwa bumuni ye Oyu bulingaka Mobali ya lulendo Dada International TV Edi bino penza bui Gi Merci na bande konyo so oba sepela na chance nza simwasa lekinta banagula fia mama fia catalogue moi simbinga na tayo ya yemoko en tout cas ebela bambote bisika bozwami na bande konyo so bazwami na poto bazwami na Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Katangola ebela bambote pona bino merci na la patrona Dada International saki mbongo jamais eliama na mukolo moko Dada International merci na les grands caméramens oil azan na sima ya caméra si jandongala merci na ya Dada nzamba Mbolo bisiko zwami merci na bande konyoso en tout cas bon continuer ko s'abonner massivement na Dada International TV tozwami bongo na cimetière ya Gombe to ko rendre hommage na papa na biso Pepe Kalle ndenge bozomona awa tozana kata cimetière nde tozolobela lelo 20 ans ya Liwa na ye nini ekosala malelo ya malamu pe nini o esalama ki déjà après Liwa na ye nde toko découvrir ngo lelo tozabongo na fiche ya photo na ye na oyo asalaki affiche le papa nde ako se présenter pe kombo na ye. Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani? Kombo nanga monsieur Ben, naza photographe ya RDC. Nazali secrétaire général ya ba photographe ya RDC. Awa bozomo na affiche dozana ngoyo. Ezali pona ko représenter Liwa ya papa na biso. Ça fait 20 ans déjà depuis papa na biso akufa. En tant qu'artiste et photographe, na ko présenter pe ko lelaye lisusu ko pesaye ba moka kosana ye ninga sala musala na ye ana mabele ya mwana te ko présenter sous photo na ye lelo depuis akufa ça fait 20 ans déjà alors ninga ka balobaka ke artiste meurt mais les œuvres ne meurent jamais yango to monto ko pumi l'artiste ne meurt jamais akufa mais l'artiste biloko na ye tikala ya mwana to présenter photo na ye en tant que bandeko na ye alors lisanga na biso ba photographe ya RDC mombato bengi yango anafo RDC papa zwango bien ba combien on a c'est anafo RDC les ali l'axi association nationale des artistes et photographes de la RDC de la République démocratique du Congo en toute sigle alors Pepe Kalle akufa akenda na ye mais bilembo na ye tikala nde biso to kanisa ke pe lelo lisusu to ko tika ye ngwana te yango to photo na ye de façon que te bango ko sepela le monde bandeko ba famille ba journaliste ba artiste ne so ya Congo. Merci beaucoup wana to équipe papa na biso ndenga lobi atake na photographe to koko ba lisusu na bandeko na biso susu oyo bazalaka bongo pene ya papa na biso Pepe Kalle pe ba oyo basaka musika na ye bako talisa biso ya malamu oyeleka lelo ndenge akokiti 20 ans banda akota na sama belende to koyeba lisusu ya malamu. Merci beaucoup wana bongo chance nza Simon Salekinta banagwa zo koko bapo akoma na tombo ya papa na biso Pepe Kalle ndenge boyebi vraiment en tout cas le lot et ça li 20 ans vraiment ya Liwa ya papa na biso Pepe Kalle en tout cas molimo papa et pe mana kimia merci beaucoup na bande ko nyoso oyo botozo lela na bango lelo lisusu longo oyo pe bazana musika bazolela lisusu na biso pe longo en tout cas nzamba pambola bino abatela bino lelo suko to kotambusa su ba micro na biso ya koyeba et pa ya ba musicien na ba o baza awa o batikalaka o papa wemba pardon oyo papa na biso Pepe Kalle atika nde bakotalisa biso lolenge ni ba vivra kana ye pe lolenge ni bango batikali bazo vivre pe lelo ndenge nini en tout cas merci bongo na sila nando les grands jogo na kati ya Belgique merci na yo merci pe na Cédric en tout cas Cédric Lomboto et bela bambote bisiko zwami to lele longo vraiment na bandeko oyo bazolela na biso lelo papa na biso Pepe Kalle to lele longo na bango en tout cas bana nyoso to ya bandala bisika papa na biso akola to lele longo na bande ko na biso na libota ya Pepe Kalle vraiment to lele longo ndenge bozomona oza tombo na ye photo na ye yango yo image ya photo na ye en tout cas merci beaucoup nzambe a continuer ko batela biso toujours molimo ya papa na sengi kaka et continuer ko pema toujours na kimia merci.
Merci beaucoup toza bongo na famille ya papa na biso Pepe Kalle pe na moko oboyebi na kombo ya papa Chaka Kongo aza awande akoyebisa biso nini oyo koleka lelo après 20 ans ya Liwa ya papa na biso Pepe Kalle. Bonjour papa. Ya liboso honneur maman oyo adi mwana ya ve na biso Pepe Ndombe vraiment que non maman ya sengo quand même que ndengo ya bantu va merci maman na merci quand même merci maman au mwana Pepe Ndombe vraiment que merci au mwana qui même papa yana lelo profiter muto yana Pepe Kalle muto yana Pepe Kalle na musique manzenza yendo a découvrir manzenza tout nous vous avez historique nga ozona ngona ngai tout na papa manzenza. OK, merci beaucoup papa Chaka, merci pour na yo vraiment papa bonjour. Bonjour maman. OK papa biso to ngai premièrement na yebi vraiment kombote boko kopesa biso kombo pe bande ko balandi ba sepela su ba se retrouver lisusu kombo nani papa manzenza nsala monsala. OK, merci beaucoup papa manzenza lelo to lisusu na 20 ans ya Liwa ya moko ya papa na biso noko na biso ya na biso Pepe Kalle o azaki na bino elongo ni ndenge nini ozalaki na papa na biso Pepe Kalle betela biso na lisolo na Pepe Kalle tango abani musique na ye na quartier tout ça na période wana ngai na bandaki na salaki déjà na bandaki zero diriger orchestre moko ya Kasavubu comme nango ezalaki myosotis tango nazo préparer orchestre wana mpo ebima mokolo moko na répétition na moni Pepe Kalle baye na baninga na mibale Papitex na Sule baye balobi manager biso toye potokota na orchestre myosotis abo bobetaka wapi o te tobetaka na biso kaka na quartier il n'y a pas de problème. Bon, mais quand on yemba, bayembi awa na vani na talinga bi oh na ebisi ba collaborateur na ngai mais bon moni moto tout joyeux ba mso ba neko discuter ngarbi moi je m'impose à continuer l'orchestre déjà parce que na moni yembeli na ye na position na ye moto ko yela biso ba client ils alliés. Effectivement, tant babandi ba répétition, tant babimi na orchestre, tout bana ko beta na Kimpoanza bar na rond-point Victoire à Sosa. Muta bana ko benga ba client mingi zali, tout ce qui tout ba client mingi c'est grâce na kabasele webi na ebisabino likamoko mokolo na bimisaka orchestre wana na sombi ba uniforme ya ba musicien tout il y a posé un problème alors mais ngana ko la tani ngalbe effectivement yo na ba magasin ba sénégalais yo et lambano ezate j'étais obligé na celle c'est boubou à Latin Zambala sapatu na luki sapatu numéro na yezala kité et nazalaki obligé na que ne pas coordonner rapidement ba ça il y a ba sandal tenir bimaka nango abandaka nango musique ya moi. OK, merci beaucoup papa toyo que lelo siko na sima ya Liwa na etango yo premièrement tango yo ka kikeno papa na biso Pepe Kalle o azaki moko vraiment mwana wa bande ko sepeliso na kata musique tango yo ka ki akufi et ça la ka ndenge ni na tawana réaction les bosoni na lela kité na leli moi likambo koloba ezate na leli lelo siko akoksi 20 ans tomoni oye ko rendre hommage awa na cimetière ya Gombe siko tango ye ko kuti susu tombo na ye na lelo na 20 ans oya sali na kati mutema esengo bien choc ozana esengo pourquoi parce que na moni bato yo bayawa na kanisi mosala ya asalaki na kati ya musique donc a honoraki ngai parce que likamungana alobaki ke mwana oyo akosala musique akozala moto munene grâce na baeffort na ye akomaki. OK, merci beaucoup bandeko nyonso wana toti koyoka papa ndenga uti koloba pardon papa bomoni oyo c'est l'impresario et conseiller manager il y a tout puissant au que jazz il y a Luambo Makiati donc abombaki kombo na ye mais ngai na bimisi likambo po presse jeunesse eyeba que mingi et salami na Congo surtout na milieu ya musique tato encadré ba musicien et belé
Donc ce Boyoka impresario manager manzenza nsala munsala yeyo et lelo azali ko continuer ko encadrer orchestre tout puissant au jazz où ils ali bongo encadrer na Yves et Mongo Luambo. Précision na a besoin et souka yango. Merci beaucoup na sepeli papa vraiment na ba précision na bino nzamba batela bino surtout papa nzamba batelo vraiment pour komona vraiment papa akoma na souka pe comme na âge oyo eza vraiment likambo nzambe. Merci beaucoup pour na yo. Merci beaucoup maman journaliste. OK, merci ya kana biso photo. Tolonga na papa na biso oya utobetela biso lisolo bongo ya papa na biso Pepe Kalle toza na moko bongo ya musicien ya Pepe Kalle na kombo ya bia chanteur tozani awa mopanzi na droite nde lelo to ekokuta lisusu na ye na cimetière ya papa na biso Pepe Kalle ko rendre ye hommage nde apopesa na biso ndenge nini a vivre kana papa Pepe Kalle pe lelo ndenge batikala akomi na niveau ni évolution na ezokendele ndenge ni. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Bonne santé. Santé vraiment par la grâce de Dieu ça bien. Ah merci to ekokuta no lisusu awa na cimetière ko rendre papa na biso Pepe Kalle hommage nini ko yebisa batu oyo bazolanda yo pe baninga na yo ozaki na bango na kati orchestre. Bon, le barreau ça va ninga nangai on a zena ba on a empire bakuba exacté parce que ba yebi bango nyo so le za journée où fallait toler la papa pendant 20 ans. Donc ba o ba yete bon bisu se gros à la ba o bazana poto peut-être ba billet peut-être je sais pas raison nini peut-être misala pour na poto ba mission pe wa salara. Donc voilà ba o bazali na kisasa wa biso nyo sotoye na moni vietex bon ex président nga papitex a outi poto aye ex-président n'a dit le monde aïe donc il y a que mission Pepe Kalle au union soit bien que le a 20 ans pour na papa on a tambousa le monde entier il fallait razala quoi donc Liwa le mission et zati mais ngai Liwa banangai na veka ba bon moment il y a mingi na Pepe Kalle na monaika une fois place à Silika a Siliki soit donc au Silika nae a tellement en place mon tazo tambola te kuna songa a beti le coffre na mir quoi zara boxer donc comme si quand on a mon envoie une fois nous surtout tikala ngana za parmi ne to za banga ba vie on a ba dégager puissance et autorité so yo pesi mbote ya boye. Ah, ya bonjour président. Na musika ya za musika yo gunza mi bonjour président. Mais ngana za parmi la mission au balia Guinée foufou. Ah c'est Paulina, Ebimi sa foufou foufou pena to kata boye. Na sani moko mo passé ki abeti liboko mbali boso na vinanga abetanga liboko ngana za mwana mke na oza net baye non baye mais na obeta na mikolo na empire c'est-à-dire mbali boso na betane liboko boye na réveiller abetanga liboko ye oyete et na mona pas abeti to beti beko donc voilà na veka ba bon moment na ye surtout dans le bas tout à l'heure avion et boso na matin vie musicale yem ta matsanga après avoir commenté avion mususu après avoir na décollé na kenobeta moi partout et ça pour naïe donc voilà. Merci beaucoup eza pour naïe le yembe moko ya bien oyo et ça la que non so vandi vers na palin ozo raisonner président na yo oyo asala que non lelo ozala pe oza lelo na monde de musique o vandi pendo raisonner moi le yembo wana ezongisa susu batu tozalaki biso mibale ngai na yo kolia na yo ngai kolata na yo ngai me oinaki ngai pama na mitiki mobimba na nga fote nini yozwinga soki ozangi mbongo nakopesa yo sikoyo ndeko bolingo na biso tiwapie tiwapie tika tika motema mabe oza ndeko na nga mwana mobowa ye. Merci beaucoup papa na lolengo zongisi biso en tout cas merci beaucoup na yo moko pe merci na bandeko onyo surtout basangana na yo merci pour na bino vraiment nzamba batela bino mais faut to bosana souvent to lobi ya Pepe Kalle parce que tout ça il est passé président na biso to futur na biso ezali dans album na biso ya orchestre na ngai bi ya chante ezoya comme on Peace and Love donc to comme na moment on sala ba clip kala mingi te bon on a marché quoi donc ba fan na nga bato ba sepelaka na ngai bozela Boyoka sous Pepe Kalle quoi.
Merci. Merci, on répétera, puis pour flasher le comment il y a bien, on répétera, puis copier ça va tourner le numéro de téléphone. Les mots appellent ça le numéro de téléphone. 090 50 92 195. 090 50 92 195. Tout répéter en commune à Kishasa sur l'avenue Kabinda, croisement du marché Kabinda. Na Equinox, c'est ça, bar Mogoza un étage comme ça, et ça juste un coin du marché. Entre Kabinda na du marché. Tozana chaque mardi de 16h à 21h. Chaque jeudi de 16h à 21h. Donc, so luki biso au kuta biso wana. Ah, merci beaucoup, merci papa. Pour na biso bana. Donc 20 ans ngo. Bon, maman Zana, biso de présence déjà d'organisation déjà, Koyamada Bino déjà dans la dake, tout déjà Bino ensemble, confrère Nangai Olivier Kabasele en France, mamie Azana aux États-Unis, Ngani Naza Awawa, Ngani a présenté sous Bango dans tout ça, c'est dans maman Zana, et puis mon papa tête, babi a chante, bon, tout mutu a vraiment dans le monde, tout na Bino ba caméraman, na parole no même ministère souhaité. C'est ça quoi. Bon, les autres dérangés moqués bon non ça mon kilango ils ont bon on a mal en faute ingratitude de l'école à Congo dans c'est ça quoi dans on a voir que bolingo tant que bolingo ça t'es dans on a monté ça boy et ça bolingo de ezala c'est ça. Christo en Espagne ni ça ni ça qui est pour la musique ou la papa non na musique. Nga ava papa nga kufa nananda oyemba donc ce papa na biati papa test oyemba donc papa anoki da ogangena tanga na classe bani wona boy nananda oyemba na rapper wani bon tanga kufeli espagne na incarner ngomba moko donc mamone na esto maboka maestro Fabriga c'est mtu avant cadrer na musique à Mboko na mis deux albums na orchestre on a ba voyage c'est-à-dire deux voyages en Angola Gabon donc c'est bon na mabo maestro a pesanga direction en même temps je peux dans na mabo na ngamo voilà histoire en panya mo loro okoya koloba kenga na boyo awana yepo tolingana mama tala okomi kosalelanga bipale talanga na kati bibale bangomba pona kolanda bolingo tina wagadugu elingi koloba kenga nalela yo atatunga na poniyo fasine na fukami mama na bana na leli. Voilà, merci beaucoup Fiston. Bia 28 novembre 2018, ça fait 20 ans de Rosa Kenda. Tokosenga na Manzenza parce que tamo so historique. Yimbe yaka na yepo bila yebana. Ai même ça le saman de ndeko to bana c'est bon. Encore une fois, je te précise. Merci mille. Koufi, lobby à Mola, puisque n'a jamais assez pour faire et Bia chante. Donc il a nous, honorer nous, papa nous, bon tout la 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 li la li la 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 li la li la la li la 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 li la 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 kolingi motema bia o ela koboko lukezali la kosenga na bakoko bayebisa sotili somoni lili ngai mwana na bebi o na bebi soto le 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 li le li le 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 le
kaka kopesa apesa mesi na nzambe na mayemaso asalaka mpona na kati ya bomoi ya ndeko na biso asali mosala mingi na kati ya mokili moye oyo esepelisi bato oyo bato basepeli bato basali makambo ebele ya esengo mpona oyo don oyo nzambe apesaki ye asali mosala na ye mpe mokolo na ye ekokaki nzambe alobi yaka po te okokozwa esika na mosala oyo osalaki na mokili biso mpe totikali tozali kokoba kaka mpe na nzela wana kaka me eloko na kosenga te ya solo biso baleki totikali bino baleki botikali na mosala oyo toza kokoba mpe na mosala yango tokende malamu tala ndenge tosalaka mosala na biso banda tobandaki na secteur na 69 te na l'an 2000 bambula ebele biso tosalaki tolakisaki bino ndakisa oyo ya kovanda esika moko na ndenge ya kosala mosala oyo napesi bino merci mingi na ndenge tokanisi makambo ya lelo toyebi te lokola tobandi yango lelo kosuka malamu mpe nzambe azwa lokumu mpe libota ezala malamu merci ye auti poto ntango kisango ya 20 abi ya kotika te monsieur texte azalaka na matanga te azwaka likama azwaka accident azalaka na matanga te il azwi occasion balibiso mona tombe oninga na yo nayebi so kobanda koyembela ye nayebi te so kobanda koyembela ye nsimo oyembele nani parce que osala die na bino azoyoka ye na ndenge toba ye totamboli mingi na ye totamboli banzela bamanzela eloko banda la vie na biso kobala basi bakolina oyo azali wana azali temo monene ya bapasi na biso na ya bisengo na biso tina ndenge batika biso ye wana okei ebele baza koloba balobi yo pepe kalaka akei na mpire teki oke na mpire te biso nde bakende toza petepete soki epai ozalaka kuna epai tokende kuna soki kopesa makasi pesa nde makasi tosala wana oyo otikaki ngai na dino na baleki na biso soki bazolanda biso po ete tokoka kosunga makambo nyonso okokela parce nayebi ke place ye ozali na biso me likambo nini texte na nde bakosala monde oyo tikisa echange makambo eza ebele soki kuna epai tokendeki soki kolobela yango na mabenisi ya nzambe tokosalaka tosala donc pendant 20 ans oyo epa mboka nyonso nakendaka nazoyoka kaka banzembo nazoyoka kaka mongongo na odino oza wana odino oza wana nde na bino oyo ozokoloba awa mosala oyo osali wana tisuka molongo osalimisaliba monene donc loka tozala déjà donc continue mosala wana oza epaki ozala kuna okoma kuna soki osengaka na nzambe senga na ye bato nga na baninga nga na tili mpona basala oyebaka nzembo moko boye tosalaka yango mokolo ya matanga moko mpona nini moto soki azali na bomoi bakipaka ye te moto soki azali na mpasi bakongolela ye bambongo te mpe mokili salisa ndeko ntango azali na bomoi soki nakeleli na nsengi
akangelela ndaba papu kasi soki lelo bayoki nga na akufi baluka bakundanga na mokili ye mokili salisa ndeko ntango azali na bomoi mokili yere mokili salisa ndeko ntango azali na bomoi tino nanga tikane tino nanga mama bikoya na moi oh yeah nayeba te mama bikoya na butu nayeba te mama nayeba te mama bonzambe soki mpe koloko ntango ndeko azali na bomoi kosalisa ye bongo ndima yo te soki akufi okongolo bambongo okunda ye mpona tano nyonso wana depanse ya pamba ye banyasi ya mwana tinolanga tika tinolanga bikoyala moi no nayeba te mama bikoyala butu nayeba te mama. Merci, bravo en tout cas. Bien. En tout cas, tozali lesengo komona bamusicien aza représenté na moninga na bango ezimbo esentuka ezimbo esekokuzala emo ebekela koyeba surtout via ça, le binga pour moi, les morts ne sont jamais morts. Pepe Kalle. Nous surtout à ça, il faut que ça n'a pas échappé. Ils sont allés tout le monde, toujours le monde, on a fait sinon, on l'a toujours. Mais c'est comme il faut l'organisation. Il faut artistes à pour faire tous c'est la 20 ans pour rater. Même 21 ans, 22 ans, il faut que son toujours en l'air. Parce que pour ça, la rate à culture, partout, la rate à faire des sécurités. Afrique au Bima, on a on voit Pepe Kalle vendre les attaques au long de la casse à tout. On s'en a la samedi, pour soutenir, pour interpréter, pour enseigner pour ça. Pour Balinda Kaye, là-bas, au Baye, Bakaïte, Baye, découvrir sur la travers du Sud. Merci beaucoup. Merci. Mais toi, ça n'a pas des artistes. D'accord. Tu peux signer moi. Le 28 novembre, l'année 108, il 20 ans. Quand on s'en rend compte, ça ne sera pas tout la boue à venir à moi. La parole est à finir le film de nos papa. Monica, frappez ma forme. On sera pas bon, on a dit ça. Il y a pas de tabou, on a des buts à Kosela kosela na lembi na sengi kosena bato na luka solution moyen fait ponga na tika moto sansa bambulami kolomisimi kusani nasambelaka na nzambe ya batela bolingo na biso epika kosesa loboko balobatanga na bible senga bakopesa yo anga na mate sesete kilie Iyo kokomama fongolanga motema na kota pepe pase ekelinga na wiyo motema ndeko. On comprend l'émotion. J'ai pas suivi. Avant de dire avant tout ce que ça va faire, moi c'est naïe. Moi pour nous les gagner.
courage. Courage, maman. Dis-moi ça, ils sont pas là, attends, ils vont prendre la papa. 21 minutes. Représentant, il y a Papi Pungo, parce que les photos de l'essai, même. Merci beaucoup na bandeko na biso ndenge kaka toti ko ebisa bino ne bandeli toti ko rendre papa na biso Pepe Kalle hommage en tout cas molimone continuer ko pema toujours na kimia ndenge boti ko mona image ndenge boti ko zwa ya balanga nzembo o bazaka bongo kati ya move na ye ndenge boti ko mona ba papi texte bazebele vraiment boti mona na elongo na mwana ye na mwasi na ye boti ko mona en tout cas merci na bandeko nyonso surtout o bozwa tana bino ya ko s'abonner na Dada International TV bo continuer sous ko s'abonner ma suivement na Dada International TV. Merci na bandeko nyonso pe merci lisusu ona ko bosana te la patrona Dada International sakambongo jamais eliama na mukolo moko. Merci les grands jogo si la nando bisiko zwami en tout cas merci pour na yo merci na bandeko nyonso o basepela na chance nza simosa lekinta banagula fia mama fia catalogue mukwanzi ndiba mona wote ba bikeno moi simbinga na tayo ya yemoko bongo na sima caméra toza na si jandongala bongo pe toza na montage ya toza na Hervé China Noir au Boyebi vraiment merci pour Nabino pour continuer toujours pour s'abonner. S'il vous plaît, votre ministre Bolinganada, nana moi rendez-vous mon benigna beta tout pour babeta kaka. N'engene sabatu ministre Bolinganada, abonnez-vous massivement na Dada International TV. Dada International TV. Ebimi le colonne. Panzi bino nyoso lu sepedi po bumuniye. Oyu bulingaka mobali ya lulendo. Dada International TV. Ebimi no penza boui. Gi.